bato yango pe baye ko accompagner fere bo sukoli te bo brosser te tala muto akimi nzala na Congo ake oluka biloko bambwa na poto yo liboma famille liboma monopole ya koloba yo petit yo vraiment bagolois bako comparer bana na ba soso wana na bagolois bana oyo petit bakomi liboma kaka neti yo papa na muto ake poto mais azobonga te eza nini petit te eza salité makasi papa tu es sale papa olo kwa makala olo kwa senzu eza nini yo petit eza nini na Angel Musoeli azana sida bino nyonso bozali boma Angel Musoeli azana sida oui toyebi yango mais tofandi kimia petit eza nini bolingaka tolobela bino oui tondimi to asalite mais to aliboma te mais yo oza biso fonctionnaka o aliboma so idi kobila za ndazo tinda o petit biso to satake na ote to ko simba surtout pour ya zapata ya mwasi na basaka na bagolwa te golwa to somba biya na tanda to silsa na kente na dikobi donc rendez-vous ezaka moko Fere Gola boseka kaye na midi mais na butu bokomi ba fanatique ya Fere botala nenge Fere Gola comme ça bato liboma malembe s'il te plaît bosunga ngai bato bazokoma liboma malembe sima na Fere Gola bozotala me bozondima te bato nyonso bazoya kocritiquer Fere bazoya koboya Fere sorti médiatique na Fere boye bango bieki bato wana baza na problème ya dépression bakie na poto bakanisaki so bakemi na poto vine ekobonga mais kuna na poto bazwi mosala te yango bakoma acharnement likolo na Fere Gola na réseau pour avec kombo Fere Gola bakolia na mbongo yango wana malembe bandeko bakoma liboma oza kotika bango liboma ezaka te po moto akata bilamba mais liboma eza ntango moto azoraisonne contraire na ndenge moto akoraisonne yango komeloko bakeni pia na o oza deja soki na 2 soki 3 ans na poto mais moto esala o te yo mafinga kaka na nzoto ya Fere yo makambo nyonso kaka na nzoto ya Fere alors Fere yango bomonaka lokwa Fere aza zoba aza ndenge nini mais bino susu bato liboso boza bapremier fanatique na ye Fere Gola a réussir artistique de Fere a réussir pe na vie sociale na vie familiale Fere Gola aza na réussite peu importe ba problème ekoza na famille ya Fere okoyoka ngo jamais Fere lobela ngo libanda aswana na bandeko na ye te azwa problème na famille te eyeba na te ko bino siko bokomi komona kino Fere atia bino ngo par terre po borongo na siko Fere fo boyaka kofinga kaye boyaka boboya ye bobimisa makambo bulubulu esili tili ko na Fere mais makambo so bobimisa ko Fere zo simba te za nil et sans effet parce que Fere Gola construit carrière na ye na manière moko artiste moko te ko construire d'abord Fere Gola bona no lokuta aboya mensonge aboya ba biloko ba pratique louche aboya ngona vie na ye trésor kongola banda lo bana bino ki tozona des artistes moko aza sir na tala na ye moko kodiembela koluka visibilité alors boluka ki visibilité aux visibilité biso ko to luki visibilité te to sali tala na biso alors bino bato bozwi visibilité bosala visibilité na bino bosala makambo na bino kuna biso sikoyo tozana kona biso koto makana biso ya muke tosalaka ezalaka bongo et bino sikoyo très mal à l'aise très mal à l'aise très mal à l'aise bozoko kana bino soute alors yango bolingi siko boya bo se déchaîner bo se défouler ba salité na bino to besoin sur le quoi Fere na tinda bino te boko ma des fois Fere na tinda bino te boko ko signer ba maison de production OK no mbongo bozorango sur 20% sur 30% mais Fere Gola choisira qui est le chemin le plus difficile chemin droit chemin nani sans interdit sans oye Fere ponela jusqu'aujourd'hui me bondi mango te na lobela rabino Fere Gola pona na sans interdit sans oye moto nyonso ko prêter en moté moto so ko prêter ko mona za difficile mais ye Fere ko mona za facile parce que Fere Gola bondi ba makambo ibile ba kamata ilungi na Fere Gola komisa ya dragon po ba kimisa mama na caprice na colline Nzambe akofunda il est toujours en vie kimia na za kimia ya famille o mama Marie Makesa Bota à l'accès tana ko fingate
mais bino de beaucoup malelo beaucoup ko luka kino fera za impoli fera za boy bien sûr tu dis que fera za bon za impoli za ma muso mabi mais ce que bino mabe na bino bobo mo bakango ya faire kaka ndi fuko tsango na télévision que fera za boy parce que bino ko bo risira bo beta masolo récite na bino beaucoup ko critiquer moto a réussir tendeni parce que ba critiquer ande moto a réussir po ba mo luka ba faïence na kati na ye tant que bozo luka fa ba défense na pas fallu c'est-à-dire que faire ande moto a réussir parce que faire fallu na bino a réussir ko le faire tout le monde ba immeuble mine fera za na Congo tout le monde ba hôtel tout le monde ba école tout le monde ba hôpital au fallait atongi tant que tout le monde hôpital fallait atongi zate tant que tout le monde tole malonga fallait atongi zate tant que tout le monde lo muwa makasi fallait za na Congo te boye ba ki fallait na bino za échec total ya musique parce que moto a réussir na musique il y ba na ba preuve ndako malonga fallait za na zate par preuve pour prouver ce contraire hein bon la biso ndako fallait malonga to mona pine ya mutu ki pasuka devant ndako fali na kati ba caniveau ma ya vert on a espace chani ndako vert ndako za pétage te to mona barte ba kola ki otala fali na ndako na yi me ba yambi barte ba kole ba sala exercice ya boxe wapi na libanda na portail mais bon mona ba image ya Charlie Prince pas faire ko na sala gymne na yi na Bovan faire l'accès inde ba beta boxe faire l'accès ba matériel ya kukumba ya musculation à l'accès d'une pratique ya boxe ba sala mais faire na bino mona ba image tout mais pour na ko sepelisa bato pour ko se bozo ba liboma ya boyaka ba bandi ko ba non faire ça te azana le côté mais bino mo vidéo Charlie Prince azako luka vraiment comme porte communicateur à faire gola et simbate faire gola pesa accès ti na kati ndako na yi amoni basala gymne na yi mais tout ça là bo moni tout mais le quoi boza mitema mabe vis-à-vis na mona bato le quoi récite na yi et ça la kabino mabe ça la kabino passe non faire ça na le côté faire déjà le logo faire déjà famille mo bimba bazana poto ndeko na mibali baza tout na poto et ça même bo basala ka mabe bo bakana ka basala ka mabe ba miwa na poto ba stabiliser vie na bango kuna bazana ba musala bango basala ka et to sabino ki fait rigola aza sini pe symbole ya réussite ya musique na biso pour ko ba ki rumba congolaise la musique za riche et futa ka tango bobeta ba concert bota la vie à faire na vie à faire mo bimbe la sikino la musique congolaise la musique za riche na nani na mbongo eza musique eza culturellement riche au moins moto tanga za na doctorat en droit mais za ko le ofinga moto atangi te na télévision ozomona sika kino ba mutu ba warrior et ça la raté manix yenda bibengi doctorat en droit mais azana capacité ko digérer récite moto atangité moto azana certificat technique ça repesa lobagi faire azana certificat azana le côté mais faire go la réussir na voix na musique na yi mais siko bino ozoko ko accepter monter parce que bomoni que non joyo surtout accepter ngo ton dimi défaite bobo ya te bon s'acharner te faire rigola restera toujours faire rigola a kutika la moto a marqué histoire ya musique na biso a vous le seul artiste oyo a valoriser la rumba authentique parce que rumba le comme authentique parce que faire rigola a garder cap nango o ba kulutu batika puis le même chemin faire rigola a prêter a continuer ko kinango mais de l'autre côté bino si vous besoin ba faiblesse beaucoup qui va prêter ba logiciel pour corriger ba voir bino mais faire quoi ça bête ba concert au sentir beau si vous faites la télévision zolo ba micro il y a des journalistes vous allez voir vraiment artistes les obima même sans streamer vous allez voir un bima mais vous ça on en coup pour se faire ça bateau pour montrer bien au bébé à pola